parce que tobito bandolo babola mama Olive tokolala nazoyeba te na bandolo bandeni parce que bolamu ya mama wana ezosilisanga maloba bolamu na ye oyo markanga na vie oke na lobaka ta lelo soki nakuteni nga mona rappeler na nzela ba Congo accident salama na ba Congo na lokala na mona bolamu na ye accident salama na Kasangulu donc mutu akufi ye azobanga te makila on ekangami na nzoto mutu abukani elekela biso na matadi inondation ekomela ki biso na boma mama Olive akita wana ya apesa ba oya ko pesa sunga ba veve sunga ba orfele bano bakufela ka ba mama na mai apesa bango bilamba. La première dame va procéder à une remise symbolique d'un kit aux familles éprouvées par les inondations. 22 familles au total vont recevoir chacune devant la mairie des Boma des mains de la première dame des lits superposés avec matelas, des couettes, des sacs de riz, une machine à coudre, des chaises métalliques, le sucre, le sel et l'huile d'étable. Plus qu'une consolation, Marie-Olive Lembe Kabila couvre ses compatriotes de son amour. Je remercie tout mingi mama o aye ko kabola mawana biso bazana mingi te ya koloba na bika kanzambe apambola so msasu ya ebele pa na bango ngana ki ko perdre bana 5 na ndako na inondation na bungisaki bana 5 papa vit de loin na mona yango donc elekela biso ndenge asunga ina ndenge faire voyager ya ki ko soit traitement. Charlie Nongi, artiste comédien connu sous le nom de Vue de loin. Celui-ci avait été transféré en toute urgence en Afrique du Sud où il a bénéficié des soins appropriés grâce à l'épouse de Joseph Kabila Kabange, après quoi il est revenu au pays pour poursuivre sa carrière. Quels que soient les lieux, le jour ou la nuit, Marie-Olive Lembe Kabila est là et apporte sa chaleur maternelle. Surtout loko moko oye markange bimisanga na maya misu natalaka na télé azara koleka azwi biloka matoi na longoli ou apesaka mwana mwasa pa futa classe. La présence de Marie-Olive Lembe Kabila dans ce quartier de la commune de Lemba est un sujet de joie. Pour cette jeune étudiante en détresse, c'est une bénédiction. Marie-Olive Lembe Kabila, qui n'a plus rien à donner, offre ses boucles d'oreilles à Rachel, qui remplissait ses journées dans un salon de coiffure et qui peut de nouveau retrouver le chemin du campus. Ezali kamboka mwamba liboso mwasa mukonja longo bilo amato inaye pona kopesa moko na kati ba travailleur na ngana za ko sepela makasi nazo kumisa nzambe na o mama Olive asali te mama ko tika te wumela na musala na o mama sunga ba orfele ba veve mama na monaka donc nda ko tala ba place na so kenda ko tika ke lembo Et orphelinat de la ville de Kinshasa pour une itinérance de bienfaisance. Seigneur Jésus, maman Olive, Seigneur, a se sacrifié pour aller à la dame de Biso. T'amènes à la papa, moi là, Yesu, Kotika, Yete. Yo yo we danse, muka danse we danse. Yo yo we chanson, mayo te chanson. Mama tuzane sengo, tangu tuyoga te mama zoya. Mama tiro na lukona zalibu ya solo kinza exemple la tirite. Na meleta tite nzale zate. Oh. Nazana zalate. Je veux dire un grand merci à maman Olive qui a pensé à nos vieillards. Que Dieu la bénisse. Ce n'est pas la première fois. Les grandes femmes connaissent l'intérieur et la souffrance. Ochaka ba empreinte na yo eza mutu osufi mama pesa ka ba okende tsa ba homme de vierge na omona lelo pesa super eza combien mais lelo o mama yo okende o pesa ka papa total ka kutu teke mutu nini ngona obimselo ko na zo pesa mama bilambo zo pesa biloko olia kutolobela ngote kozo ba nini ba charge ya santa batu tokolobela ngote mama. Pendant une quinzaine de jours, la clinique Ngaliema connaîtra une ambiance particulière.
les couloirs de son bloc opératoire. Les jardins seront pris d'assaut par des personnes atteintes de cataractes, des surdités, des tumeurs et des malformations faciales. Plus de 1000 personnes seront inscrites pour bénéficier de cette intervention offerte par la première dame de la RDC. ezosala mpasi na population na biso ezali mbongo surtout ya baconsultation examen na opération nakopesa ndakisa moke na moto azokobela goitre aza na baexamen ebele. Il faut se préparer dans les 3 500 $. Pour ça, les opérations en boîte. C'est difficile. Mais Nanzela, maman Olivier Mbekabila, maman Nabiso ya Mboka, tala alati souci wana. Surtout le comme sous maman nangai. On a mon simplicité na yo. Ato yo ki mutakufi wapi. Eza nto mona ba artiste, même ba comédien, ba nin to mona ba couche nyonso. Mutu no soka zu problème ma quelque soit place aux ali, même aux en voyage. Na mona ki ngona liwa ya papa Lutumbo zalaki te mais ero yaki mama okende ko marquer présence na yo oketi na ndaku tina cimetière papa wemba ya uti ko tika biso mama lelo so to sa kufa da si bakunda mais tamsu batu musu ba mona ka leo mutamsu so akufika leo batu ba sepe bobe batu ba leli akei mais tamsu inane 2 ans batu ba bosani mais na mona ki mama olongo ke suti na nécropole okeko talisa biso okeko talisa so bolingo wana o mama zaka nango na bana na ye na ebi ba veve bele bazaki otelenga na Kinshasa bazan bisika rolala te maman na pesa ba mapang. Après plusieurs mois de dur labeur, d'intenses sacrifices au prix de l'humiliation et de la sueur endurés par la première dame, voici enfin érigée sur un espace de 16 hectares, la nouvelle cité Maman Olive Lembekabila, dans le quartier Bibois, commune de Lancélé, à Kinshasa. 150 villas, une école, un centre hospitalier de près de 100 lits, une aire de jeux. Voici le don de Marie-Olive Lembekabila à ses compatriotes en difficulté de logement. Yango te livré ngai namugo mais maman ça me place dans la tombe non na moni pe pesa temba nzambe a porte la yo asa nyoso o senge pa la yo libota papa boke liboso. Merci baba na kujikia Mungu wangu na mwisho na fanya kwa mwisho wangu yeye mama. Merci baba. Merci baba. L'année 2013 offrira le soleil de la délivrance de bénéficiaires des villas de la cité qui ont longtemps prié et supplié le ciel pour changer leurs conditions de vie. Bato suka ya pasi bangwana akufeli mobali asa komi mukolo mutu akosunga ya zate mais maman Olive azo bango en charge asali biso hôpital moko kitoko. Après avoir été béni par Monseigneur Laurent Mosengo, le centre hospitalier Initiative Plus ouvre ses portes aux différentes personnalités pour une visite guidée. De la réception à la maternité, les visiteurs, avec en tête la présidente de l'ASBL Initiative Plus, ont apprécié la modernité de cette infrastructure hospitalière. Alongoli même mutu na goma o ayaki ne a mwana wana ya âge ya 8 abotama na 2 sexes Maman Olive akotisaki hôpital basali opération atikala na sexe moko na liwana ya comédien Pululu ozomona famille ya Pululu malgré ndenge ezalaki fufu Pululu azaki na famille na ye mais Maman Olive azui charge ya matanga na nyonso biso zala matanga Pululu tomona donc Pululu balele le kwa mokonzi morobo donc grâce à Maman Olive. La mort de l'artiste comédien Chico Pululu, comme pour certains autres artistes, a défrayé la chronique. Des appels de fonds ci et là, de la famille artistique comme biologique, à l'endroit des bonnes volontés pour conduire Pululu dans sa dernière demeure. Un silence radio de part et d'autre, sauf du côté de Marie-Olive Lembekabila, qui fait fi des ragots et rumeurs et agit toujours en se mettant à la place des autres. En plus d'un lot important des vivres et non-vivres remis à la famille par son intendant, Marie-Olive Lembekabila a dépêché sa conseillère en communication, Angèle Kanam Kisinda, pour écouter les doléances de la famille et du comité organisateur des obsèques. Dans sa générosité légendaire, Marie-Olive Lembekabila a décidé de prendre totalement en charge les obsèques. Ce qui confirme ce message clé
de l'épouse de Joseph Kabila Kabange, à savoir « Mon statut a changé, mais je suis restée la même mère », à l'écoute des miens. Namonaka ye lokola Mama Maria. Oyebi Dorcas tabita o a Bible. Ngana ko kopesa ekombo ana po mama na sabola mo ebele. Don ndima te so karaza motema obiso za nango bien soit ana motema mususu. Nzambe pambola mama oyo pambola ye. O mama Oliva salaka abongisaka place na ndo bake place tokendaka wana pa Nzambe wana za totonga ndako na biso. Bolamu eza lokwa mwinda te otya na sa mesa etikala kobomba mate donc mwinda brilla partout. En tout cas soki na kolobaki na mona bolamu te seke naza aveugle seke na résistera pete na Congo. Mais pour na maman Olive ya tongata ndako na bi atongata gratte-ciel kuna ya kokaba yekolaka te po euta na makile eza bato mosusu baoyekola po amoni ke moninga asalaki bome ya oyekola te ya la première dame donc ya makila banda kokaba banda bumwana de bolamu nezoleka aza mama moko oyo soki bana mike place akuti baosakana mama na kotaka na ra ya banana. Omeka tosa théâtre awa esika o baolela bavandi netoko mama na yaka vanda netoko na oyeba te mama nini aleka lisu mama wana mama Olive na oyeba te nazozanga maloba mpona bolamu ne eleki telme ebele tala kosombela moto ata lipa ya 200 francs moto oyo oyebi te papa il faut za na motema kosunga o mona kezaka volonté akoko bomba bolamu na ete faut continuer ninga sala bon ezate ke alinga komila kisa mais asala ke loko mo po Nzamba lola afuta ye ko futa mana muta mokili te netinga ta benginga kabelinga $1000 ngana ozongisele nini ta kaka kabelinga na binzamba pambole Nzambe nazo bakisela ye ata bato bazonzima te benga na nzima yo deja pona ngai na bomwe na ngamobiba oza mama possible outa ya Nzambe otikala Nzambe omoni banguna no nyonso baza mikie bandokia mikie bana bazate yonde tu antoye vraiment côté social vraiment non wana vraiment domaine na mama Olive mama social na yeba no te na luka ba mama belé netinga na Nzambe na mona na mama marque anate ki mama mo mama social mama ça qui belé na RDC donc en tout cas ça fait pas na ngai ba mama boye soki bazata 4 na mboka na biso en tout cas mboka ezalaka likolo papa po nanga na koloba message ekomela mama Olive mama kotika te mama continue kosala bolamu continue bolamu epolaka te continue kosala bolamu na mama tina suka muta kokangwa te muta koloba ke tika mama o awe soko tika kosala bolamu mama lingi yo te soko za na souci ya batu te okoede mutu te donc kotala mama na ta na ba kongo nde tolobaka dezo kwa mwana moko abota mana kokaba dakoli na kokabane banda bomona ti azokola nango doki ato biokanga mama ni mama boye ke kokabate kosunga ti akokate mama ni oto ka pa ya Congo ya mboko wa hôtel maboye apesa bato ba super na osala ngo ya yekola kokabate ye kokabe bo euta bana misisa ya yeza kitike opoza ma première dame ndazo kaba abanda kokaba banda kala kaba Nzambe po ani te mama Olive pe atia libaya na députation kutu te aza soit pour ngai bwana ezo ko engager ka ngai akotia pe libaya soit présidente de la république pona nga soki babandi kosala ndenge ba vote wana basala kala na député te po bambo ya sala leki ba député asa de mama minene ba député ko kosala ngote na Sénat aza to sénatrice esimba te parce que bolamu ya sala keleki même ya ba sénateur na ba sénatrice ye azala kaka numéro 1 ya mboka opo na dirige nga peso bati na présidence akoma mama présidente ya mboka Congo a diriger a postuler na présidentielle parce que déjà ninga zana ameritaka aza motema mawa aza na souci ya bato bazala bie balia bie bamela bie balata bie bazana Kenya so soka komi sous présidente ya mboka o c'est que kimia ekokota mama Olive yonde yo osala mingi na Congo sala penza kitoko mama Olive zongela biso mama o souffrir Olive Lembe mamu wa balumiana bena ba mamwabwe bakajabu jajaja nganga chiwani mama ngakateka kumpokolo muchikae muchiwaka tongobela kudikanyunye kakunza mutwe kashi mulebelebe mawani ngitabani
mukaja balumiana Olive Lembe Olive Lembe Masha Rais yonde yonde Motu ya munene ezali moto atangi bakelasi ya minene te mais plutôt ezali motu oyo azara na litoi ya koyoka pasi ya baninga motengama ya kosunga pi loboko ya kopesa. C'est pourquoi lelo bandeko na biso ba se décider ko témoigner bolamu oyo Maman Olive Lembe kosala lelo na kati ya mboka na biso Congo. Je dis bien na kati ya Congo, dans toutes les provinces lelo bandeko ba se décider balobi aimons-nous vivants. Pendant que Maman Olive est vivante, il faut y avoir combien de Congolais et Congolaises sont toujours toujours reconnaissants dans ma campagne na osala pona bango. Voilà, yo pour otala ngai ozana loko moko yebi que Maman Olive sala et marka yo benga biso na numéro to choba de l'écran toroya pour que o témoigner bola munaye. Et merci na équipe ya Initiative Plus au baza toujours wana derrière pour que makambo boye salam avec la présidente et fondatrice Maman Olive Lembe Kabila. Merci en tout cas na ba action boko sala lelo peuple congolais bango mo bandi ko reconnaître misala na yo. Cela veut dire que misala eza robota ba fruit. Et merci na équipe et permettre biso to réaliser élément oyo pour que to transmettre la bande de botali sinon to monani prochainement ba différentes choses na biso. Merci bye.